Saratola TV. Ndeko na biso Dacosta a bien précisé les noms de Péding. Atangi Kombone Mobimba. Saratola TV. Ba maman tous a facilité à influencer les enfants parce que na linga pédula oh mingi natala kae. Mais moi na no mobala otala nyosu mo mbala olo baboi. Ngakutu basakana kananga te. Saratola TV. Ozoya ko soutenir nini? Ba vie obochela ka pédula. Ezo pesa mbongo pombongo wana ke ne ko séduire ba personne ba jeune faible. O azozanga na ndaku na bango mbongo a pantalon mbongo a lipa ya zo bebisa bana wana ke yaka ya obimaka nanga na obando sombelo pantalon na obando sombelo jean. Azo mbongo wana na mito abanani. Ya bino ba mama. Saratola TV. Yango bakomi ko finga e matin midi soir. Eza le rôle là, mibali msuba zalaka, ba fille msuswe. Alingane garçon ana te machine akae futelanga ndaku selanga boy ashini mo mbala bata pe na sima akimi. Webi un garçon na otika nango. Na bisio. Abando panje sango pa. Fia na utandumba atika ina défaut. Na défaut. Saratola TV. Robe disponible partout na Kinshasa, na Afrique mobimba, na Europe, na Amérique. Babi été, hein, été. Moi robe à boy ça là, moi si bien, hein. Ils sont disponibles chez Saratola. Donc ban Amérique nazoya na Kinshasa obenga na numéro nanga. Oleki na boutique ozwa robe na isa bataille nyonso mais ban Amérique. Saratola arrive déjà le mois prochain. Passez vos commandes, on a besoin de robe. Ils midel et belé, donc mikolo ba robe nyonso non lata, ils a roteka, naza nango. Donc so a besoin de robe oyo, ou passez commande na yo. Mois prochain on a déjà en Amérique, il y a aussi robe na yo. Été, balobi été, faut lata boy quoi. Été. Moi si lata air mo qui africain, to tena ba bouti pembeni ba Versace pembeni to niati na liputa. La biso est solo li donc en Amérique. Pour passer déjà ma commande. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Mbote Nabino, émission Nabino Yango et Bandi, le code de bonne conduite, une façon ya osunga bino ya osala, mon sala oyo ya kitoko avec vous. Bandeko Balandi émission oyo egozala analyse nazo ko sala avec Mama Sarah par rapport ya ba actualité nyonso o ezo koleka sur la place publique, mais principalement to kozala na oyo etali bandeko na biso bazali na ba double sim. Nabenga bango ba double sim te mais ba koma plutôt ba triple sim parce que eza munoko nini na nini donc eza misa tout dans nambala moko en tout cas to koluka moins to solango na maman Saratola et puis nous invitons aussi encore une fois du nouveau Dacosta coach yepe azwa kiti afanda to luka moins ya ko solana et to meka un peu koyeba makambo oyo eza na ba information mususu eza na kati to koluka moins to exposer ango awa une façon ya ko apporter un plus pe makanisi na biso na kati ya ba sujet wana et aussi nous avons oyo communiquer oyo et tamboli na ba réseaux sociaux automoni il paraît eza ya c'est ça en tout cas nous saluons l'implication et puis l'engagement du président. Il y a conseil, il y a Oyo Etali Makambuna Biso, journaliste en tout cas, Nzambe Azalanayo a continué Kopé Sayo Mikolo et Belé. Voilà, je suis avec Josué une fois émission Oyo Eko Banda Bino, Bosepela Kanabanda Kunabino, ceux qui te le langage moko avec Josué, Tozoni Nanzela Machine, Tozo transition Oyo, puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Saratola TV. Mais rien n'est éternel. On sait qui bien sur les baby. Le coup les baby nous kanzambi. Les kanzambi, ils sont kanzambi qui yo boy Kimba, yo boy des autres, yo boy ba Kwiti. Bonjour. Ça va? Ok.
Ça marche pas. Nous sommes en salle à Canandako, maman de mon camabé. Nous avons des colons mobile, bébé qui nous avons la complicité, mon végatiro. Pendant maman Kotanda, en tout cas, n'a accusé, et nous pendant maman Kotandako, Matiko, tu vois comment Irak. Tu vois quand il a engagé. Gaku tu sais, mais aussi, tu vois, ça m'a bossé au bon d'un à tort. Mais là, tu vois comme. Mais le bon qui tu vois s'enflammer. Et le que les Kelanga, Karine, c'est mec n'angaï. Tu vois, il y a un Kendi et pas la biso. Ok, oui. Na Kendi, ah, le canon, ah bon, ça m'a dit jusqu'à ce que bon, comme après, il y a un balangan de boya, on a reçu un hour. Natika pour le blanc, les cambonaté. Comme les fonds à la silica, n'a bi qu'était n'a bimabito ou bimate, tina aussi sambon à l'ibala. C'est lui. Moi, mon kébé. Moi, mon gars, il maman boé. Ayaka na sa episode pelika mongo mona ba 13 ans on a rotika mama mko mama ya mona koma na camarade ya mama mona na benga mama abenga ke moski mona na benga kuta abenga mobela nga turbo ako banga na loba boy tu vois bina zoko seleba na ko mona bakamola mona ba film non mona ba film ah wala non mona ba film non mona ba film calme-toi non mona ba film mona na mona n'habite pas un film d'horreur n'habite pas un film d'action n'habite pas nini eza kindoki eza ba problème spirituel eza kindoki maman eza kindoki na yebi na mate na lobi ngote tanti Karine soyo mona ke na zem poli mais makambi faut de fois il faut appeler les chats. Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, Bandeko Balandi a émission Oyo, une façon de présenter les bino émission Nandenge et Sengeli. Nzambe abatela bino, Nzambe asunga bino, Nzambe abomba ba ndaku na bino bisika ezome bino. Allez vous abonner encore une fois à Belle Vie Télévision, plus de 217 000 abonnés, c'est grâce à vous et grâce à Dieu que ba abonné on a bazoko mata nuit et jour. Ma belle-mère, c'est déjà disponible, 5e épisode de Kotaki. Voilà. Maman Saratola, to luka moyen to bande émission. Oh bonjour. Bonjour papa Tati. Santé qui toque. Ouais, ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va. Les robes, ba commande, ba to bazo sala déjà na kanisa. Ouais, bah commande au salama déjà taka robe qui est africaine. Donc basi balinga maputa. Basi balinga maputa. Mindele kutu balinga maputa. Mindele sola tili puta boye au mona au grave au tele misao abando tout na en tout cas place en anglais ndé yakate. Anglais et yakate. No coming. You know coming. No coming is English. No coming tadi. No coming. Eza lokola ministre auto ebisa faire no dislike, no quality. No dislike, no quality. Pour le 24. No dislike ka no quality. Ça, il y a des choses au bon babylone. Soso. Te na bombe l'autre. Bombe le côté. No bombing. No bombing. Anglais penzala mindele. Yarangate. Très bien, voilà. Maman Sarah Tola, pour tout côté vraiment na vivia si jeune abisso. Réaction ya d'Acosta, to sala qui émission, ba te belé ba sali na moni pe yo pe au sali ba sogi des live pour condamner na énergie à souka campagne ya mabe ezoko salema pona ba nyonso oyo to benga bango bande ko na biso bazala na double do triple ya padding is a padding is padding you appeling is padding ouais padding bande ko na biso ba padding oyo biso to yebi is English padding ah wa o pesa mo susu mpifo padding ya is padding ouais bande ko na biso ya ba padding donc mais beaucoup de personnes bazo fustiger réaction ya d'Acosta pour dire que d'Acosta ne peut jamais se rabaisser jusqu'à ce niveau ya koyatina etandoike pour dire que jamais atikala kolekana association de padding, jamais azala padding, jamais ça va hein? Yes, it's good. Padding. Padding is nice, very good. Yeah, padding. Very good. Yeah. Very good. Oh. Vous avez pas pressé mon co parlementaire beaucoup le balo bébélé sans qu'on réfléchisse le balo yenge mo ya bana boudé le roi Olga.
soit qu'on arrête les godité padding is very 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 nice. Padding is very nice. Voilà. Very nice thing. Mais ce qu'on yango ka mutezo bima. Luka mususu. Very good. Good is good. Padding is good. Yes. No. Yes, it's no good. No yeah. good. Me I voying is padding is no is good. Yeah. The padding is working. The padding is working. Oh yeah, my God, Jesus. Yes. Jesus. No, the padding is good. No English for life. No this good. Yes, I coming. No dislike. The padding is working. The padding is working. Yeah. No. Action is baby sing is monokos. Monokos. The padding is not working. No. But yes, I baby sing is no, like this. Yeah. The padding is working. The padding is working. Pay my mama. Aïe! Toza atteint un problème à mon qui était jusque là avec une personne ou avec deux personnes. Me, I problem is padding. You is padding is a problem. Is problem. Me, I telling is company. Is padding. Voilà. Baba lobi était réaction na ye akoraki ko sala ngo bongote face ya bande ko na biso ya ba padding. Il fallait garder silence. Ya zali na foyer oyo il faut à protéger. Réaction no mama Sarah. Au moins t'as dit d'être nga boye. Hope nanga ça va. Yeah, he's good. Yeah. Mais j'invite aussi le padding d'acheter ce genre de robe. Ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Catching your mamel. Is vraiment mon pépé. Is fellas. Fellas. Yes, voilà. Donc, au moment où tu as dit, balobara, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais dans certaines choses, il faut dire la vérité, il faut avouer. Très bien. Dacosta a fini moi trop. Moi trop, t'aimais trop. Trop. Alors, pourquoi Dacosta a fini à mon que soit le bel au banamunoko, batu ba otikate. Abando faire voir batu que parce que t'as dit que bon sanate et ana basi musupe ba finga mibal na ba réseaux sociaux, mibal batika ba on a défaut. Oui, ebele, basé belé oui. Ngai na ebaka tant que tozara na relation na papa Diego, tala ba journaliste be na kuta na téléphone. Yo sala émission na ndako mutu, okomiso olamba. On a la maman de monsieur Sili. Ok, donc tu bovandi. C'est quoi l'intention? Donc au moins la mutu mususu a bima na média le la finga mutu avec N. Dora sous mutu ana tika eta musupe na défaut. Akanga N wana akoma finga gratuitement. Yango talisai batu ke soki lelo naza sujet à ma finga. Ndeko padding azo finga nga matin midi soir c'est parce que alinganga na koma padding na boyaka. Est-ce que wana esenga personnalité? Pour nanga kutu akendaki pembeni fala kende plus que ça. Musika makasi oui. Yekuta ki gentil alobika mukie parce que soki tenan koma wana sima. Mais soki ba olobake kitisi bongo fali o aye ko expliquer biso ke ngana za papa o edikaka bana. Alors soki mwana oderaye na olakso ke na noko na vrai papa nga pe na oderaye yo. Est-ce que maloba wana ekiti fali te eza maloba ya ko expliquer batu ba comprendre pourquoi pour lela mingi. Faut pas comprendre pourquoi fallait longo likombo. Yepé d'accord ça la sabino pourquoi aza sujet à ma finga et pas ba padding. Bazo welela nini balingi ba komisaye padding à rejoindre monde na bango ya ba antichrist ya boy.
yango bakomi kofinga ye matin midi soir. Eza le rôle là mibali musu bazalaka ba fille mususu alingane garçon ana te machine akaye futelanga ndako salanga boy ashini mo mbala bata pe na sima akimi webi un garçon na otika nango na bisio abando panje sango pa fia na utandumba atika ina défaut alors ezaki important d'Acosta loba wa loba ki toyeba yango eza mabete soki d'Acosta kosaki nde na ebeli pedula nga ke justice kuna bokoma ndenge nini po kuna est-ce que yo ebike ka eza na ba place misusu ba ndeko na biso na ba confrère na ba concert ba kokoma te t'as dit to que non na temps normal na temps te ke ba kokoma te et alors on va ina oboye po makamso to loba na réseaux sociaux na ba code apuchu yo olinganga na boya ya na code ata na justice ango ezap na précision te mais ndeko na biso d'Acosta bien précisé les noms de Peding atangi kombo ne mobimba olinganga na sanini na boya soki tadi ndenge ovandika boye mutu mo asala émission abike tadi olinganga okomisanga pede na boya tadi ngalapa ofinganga po olinganga okomisanga pede na boya Peding mams is Peding yes Peding choke sala nenge Peding salaki ndeni ezala tse activer ki mobile te ça to continue I activated his action Peding for men yeah it's okay yes on se comprend yosko t'a dit mutu mo asala émission bon atangi komono mobimba ta réaction ngai d'abord nabengi na le tout puissant maître Magui Makiese nazuka vidéo na tindeli voilà allez siko na justice maître Magui Makiese Hollandi vidéo du début jusqu'à la fin je veux que la justice soit faite voilà siko yo batangi kombono pe mobimba ba commission tina Peding yes ndenge nini yo ki funda te soki bakoseli yo tozango na concept wana ouais d'Acosta kosikasi yo ki funda te ndenge d'Acosta lobi vérité d'Acosta lobi ka vérité moi tabimi ridicule wapi live non mais ils avaient donné des jours et les qui déjà d'Acosta peut se revenir ce qui a été en tout cas il va parler à Obimisa Nyonso makamu Nyonso na ona no Obimisa te ya vi na ye na Nyonso et ça les maté ni n'était à Tiango Nyonso na place publique d'Acosta ça y était le quoi d'Acosta y était tout ça kandé tout ça là abima mais ba vidéo misusu na ba photo to mona d'Acosta simbi boy ba simbani boy et synonyme te tout kanga ba photo amitié tout ça la ba vidéo ya amitié tout se kakanga kuna na batunanga net camarade na msutalia talia ye mo ami benga talia love to benga ke talia love skonde la bi talia love bongo ba mo akomi mo sinanga to soza mo mbala ko mo bayi nanga yango nde likambo non tout ça là na photo tout ça ba vidéo tout ça donc ça n'a rien à voir sur les photos na vidéo comme synonyme voilà c'est que to tikaka to kanga sous ba photo teta mais une question aussi bazolo ba ke ba voyager ba kenda voyage bango mi balé balala chambre moko voyage à producteur il y a sponsor na ba papa Paul Fikipo te kotange na live na ngate pardon OK afuta ngate na rotanga komone na foule na chaîne na ngate très bien ouais donc bakenda ki sponsor na bango bengisa bango et voilà bakenda makam na bango babus ya lokola lelo otam susu label mo ebengisi ngana yo to se retrouver na avion to sa vidéo te toko sala maman ya makasi ti no hotel kuto air to kita to komika na réception hotel to sti na restaurant alisco vidéo wana ka auto sali na kati ya réception hotel nde yango ko prouver que moi lui azaki moi sta mobile tala preuve à vidéo hotel angwana
Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire. Manque à faire. Ça n'a pas de sens. Manque d'arguments. Manque d'arguments. En fait, Aya Kaka, parce que des jours, il est quitté, 5 jours déjà. Très bien, mais Sarah, note Oyo, ils ont circulé, il y a c'est ça, ils ont commission, il y a sanctions, ils ont le coup la instance, il y a souka, il y a moussala nabiso o tozoko sala pour mettre en garde les médias nyonso o bazoko sala promotion, il y a ba pédoula na étendu nyonso ya République démocratique du Congo et yé juste ko compléter makambo oyo d'Acosta alobaki ou bien yé po e kangana no bandeko oyo bazoko sala promotion na minoko et kanga bandeko oyo bazoko sala promotion na minoko parce que d'Acosta alobaki ngo bien akoli na mbonga ba mama mapa pozala oyo azalelo mais bango ba peding peding wana koma webisa batu ke d'Acosta nda ko akoma wana isa parce que abima wana ba pd o wana ndebo monene batanga pe Ronel soki Ronel Ronel kutu alobi libala bena fiança boya ki libala linga ki beba leli oh Ronel wana zaka pd peding oh tala mususu wana pe peding mususu wana kuna pe peding bango tu wana no mona bango pne babonga wana babonga na ki peding il y a deux personnes au ba bonga na vie na mutoki na bango ba luka vie na bango et faut personne nzamba osunga oui alors beaucoup zwaka élévation à Nzambe to gloire à Nzambe te bola tsango ba antichrist ya ba pédula oyo vous comprenez alors ngala sepeli na c'est merci beaucoup na président Christian Bosembe na communiqué oyo parce que c'est de trop. Oui, c'est de trop. La foi vient de ce qu'on attend. Oui. Ba maman tous a la facilité à influencer les enfants parce que na linga pédula o mingi natala kae mais moi na no mobala otala nyosu mo mbala olo babwe nga kutu basakana kananga te nga ekokimba mo pe ko influencer moi na wana akompe ko loba lo waye moi okomisi moi na ndaku peding moi na komi pédula. Parce que biso influence rabato le média oui. Oh mona muto aluka so baga chaîne to yo lataki. Tan niveau mutazong selanga ba panthère na ngabi mama sana lina lataka panthère yo lataki wana. Abisi sur place les até Dubaï na sa so na Dubaï. Ndena ko yo tekelo en Amérique. On se comprend. Donc to influence rabato. Que donc musika te talaka fala la tchelamba. Mututo ko mo luka latango. Akangi kutu sunini photo ya ndenge mobo atie soki nini boy baband na batu nyonso bakoma ka sans choc il est pas tie band le boko choc ezate mais donc atie band kaka papa Kofi azu suki mususu aloni na motu e komina ope ya braza azu suki aloni influence fallait la tali papa na tongo na midi to komi ko benga na ba Chine to lika modèle li papa na po été comme oui c'est ça l'influence tango comme oza fanatique à peding fanatique à pédula okoza influencer na makamba ba pédula o comme mona vie à qui péduleza normal mais yo za chrétien vous partager même à vite dadi est-ce que même ba musulman ba partager la vie mona ba pédula te jamais ba balinga kutu ko poussa na pembe na bango te soki ba musulman ba bouddhiste ba nani susu ba nani ba benga ba nani ba nani na bosani egoyela ngakaka balingaka ba peding te balingi pedula te siko boni na ba chrétien yo siko mi benga chrétien matin midi soir na église osani na chaîne à pedula ozoya ko soutenir nini ba vie obochela ka pedula ezo pesa mbongo pombongo wana ke ko séduire ba personne ba jeune faible o azozanga na ndaku na bango mbongo pantalon mbongo lipa ya azobebisa bana wana ke yaka ya obimaka nanga na obando sombelo pantalon na obando sombelo jean azo mbongo wana na mito banane ya bino ba mama boye baba chaîne otala oui c'est choquant boye ba biloko ko soutenir et c'est important à dire parce que tout se paye ici bas. Voilà, mais ce qui veut dire aussi, je vais compléter, il y a maman Sarah pour vous dire, vous savez, mes frères et sœurs, ce qui est à la cas, eloko ya lokumu,
eloko ya esengo o ekotombola nkita ekolo. Je ne pense pas que structure ya monene lokola oyo soki information oyo eza authentique, ils pouvaient faire communiquer à Boye pour faire taire tout le monde. Vous devez faire très attention, mes frères et sœurs. Le maman, on n'accompagne pas le mal. Le papa, on n'accompagne pas le mal. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec une personne, avec mes frères, avec mes sœurs. Nabandeko nyonso. Naloba toujours pratique oyo. Ce que zali yamabe, ezoko respecter principe ya vite. En tout cas, moi, je serai derrière ça. Une façon yakobe ta fimbo pour dire non. Je parle avec beaucoup de personnes, entre autres ma sœur qui en a profité, n'a salué à Nakombo ya Aurélie Mafuka. Mafuka yaba Aurélie, c'est-à-dire une dame qui a un grand cœur, une femme responsable et mature, Aurélie Mafuka. Elle m'a parlé aussi de beaucoup de choses pendant Oitali Makambo. Yaba Peding Oyo. Maman, ça peut influencer même aujourd'hui moi no aux une passi. Moi no aux une souffrance, moi no au tamboli na ye nuit et jour. Moi no au tchelaki motema. C'est un esprit, et dans esprit négatif, il y a destruction. Oyo ekota kanavia moto, c'est koti pou ebima, ezaka trop difficile, il faut avoir vraiment un Dieu. Ezana bande komi susu et cause appelle famille. Vous devez faire très attention, mes frères et sœurs. Vous devez faire très attention, le mal n'est pas loin de nous. Le monde touche à sa fin. Babilemonion so oyo ekomama na apocalypse, babilemonion so nzambe atia na kati na mokili ezokende kokokisa mabande konanga. Nous devons faire de notre mieux. Nous devons faire de notre mieux. Ya ko epsa bande koke ezana makamususu ekosalema en public boete. Toyebaka ngona mboko ke ezama mbwa somo makambo abo soto. Ezali mama makamu nzambe aboma ville mobimba mboka mobimba. Ezali lisumu o bakoki kolimbisa te. Ezo honorer ba papa te, ezo honorer ba maman te. Nous savons que bandeko bazé belé, ezali oyo bango ba ponanzela balinga ya kotambola. Toko juger bango te. Mais au moins ne cherchons pas ya ko normaliser yango sur la place publique. Ezo sala eloko moko yamala mote. Il y a beaucoup de personnes peut-être au ba respectaka bandeko na biso belé. Moi je regrette, il y a beaucoup de personnes au monde qui sont en train de fustiger le comportement Dacosta. Mais je vais vous amener trop loin. Bandeko oyo yaba peding. Objectif na bango ya liboso c'est de créer les désordres, comme ça ba couple instable, l'instabilité quand on a quatre couple à mutu po ye azwa place. Or le mariage est la institution oyo et outil depuis et pas notre créateur. Mais une troisième voie qui viendra, pas pour aider, pour accompagner, pour sauver, mais c'est plutôt pour détruire, pour y avoir place à régner. Vous ne savez pas choc nini Dacosta à Yokaka. Vous ne savez pas choc nini ba frère Nabiso Ebele, ba sœur Nabiso Ebele, ba Yokaka pour na sujet oyo. Il y a des couples qui sont en danger. Je ne pense pas qu'aujourd'hui Dacosta, je prends un exemple, à mon couple nae ezo kine mabe par rapport à makambo mobo et ezo leka na télévision, à ko protéger makambo ezo leka na télévision ko leka couple nae parce que Dacosta a une vie. Dacosta a une famille. Dacosta a une réputation. Oh, il faut protéger. Également aussi, na bande konapiso yaba pedula. Bazana ba famille, bazali na ba réputation, il faut pas battre là. Si vous voulez bien que cela et banako tambola na ndenge malam, bo salango même ata na ndenge ya ko batama. Nous voulons pas que boya ka ko sala la biso ba publicité pour nous luka moyen ya ko lobaka bae o bazali na esprit faible. Mes frères et sœurs, ezali nzela ya malamu te. Abandonnons nyonso ya mabe tozo kosala. Le temps ezali dur. Oui, nous savons tout ce qu'il y a. Il y a la souffrance, la pauvreté dans la communauté. Na mboka na biso, surtout dans la ville province de Kinshasa, il y a la pauvreté, misère et comme aiguë. Sorti en la balance et côté le matin balance faux et boukana. Oui, acceptons la souffrance.
souffrance nyonso ezalaka na suka na yango soki ozotambola na ndenge esengeli. Mon frère, tu veux accepter aujourd'hui Okoma Pédoula juste pour un iPhone, juste pour qu'on te donne $100, juste pour qu'on te donne $200, et les $200 tu feras quoi avec? Mbongo wana ezakaba mbongo ya ba douleur, mbongo pasi au sala nango de l'autre. À la fin de la journée, mon frère, Okoma perdant. Je parle aussi avec mes sœurs. Oh, pratika kamakambo yamabe. Yaya, on est en train de te détruire. Bazoko détruire yo. Bazoko timola libulu oyo ekozala impossible pour lobby olo na yango. J'ai l'habitude, excusez, yako solana bino bande konanga basi, je vous aime beaucoup ba maman nanga et je vous dois du respect. La fierté d'une femme, premièrement, c'est sa tête et sa conscience. Et deuxièmement, c'est son intimité. Ezana mibali misusu ba merita ka banzoto ya basi o ba mona kate. Ezana basi misusu bazo mériter ko mona banzoto lokola ya bisote. Ezana ba na basi misusu, c'est-à-dire ce qui est qui est bébé. Mais maman, tu prends ton corps. Moi, je délivrais une femme comme ça. Oui, je ne suis pas pasteur, je l'ai dit, mais j'ai sauvé une vie comme ça. J'ai sauvé une vie comme ça, je l'ai dit. Je suis un pasteur, un prophète, mais j'ai sauvé une vie comme ça. Kolata bamanette te zala concentré dans ma kamnayo. Je suis toza. Tadi. Je suis toza na émission. S'il vous plaît. Te kolata balinette te zala concentré. Na lobby zala concentré na ma commande, s'il vous plaît. Sarah, nos produits va concert malamu pour la. Mais tadi au sauva. Oui, mais je l'ai dit, laissez-moi finir, oui. Moi, j'ai sauvé une vie comme ça. Une fille, je dis une vie. Lorsque je dis une vie, ezali vie. J'ai sauvé une vie comme ça une fois. Une femme qui a été dans ce genre de pratique. Dans ce genre de pratique. Bien qu'elle avait un homme à la maison. Je te dis, ce que je dis, son de Konanga a eu occasion Yolanda émission Oyo. À Rocha commentaire. Elle avait un homme à la maison. Et elle avait une meilleure amie. Oyo Azaki, meilleure amie naïe. Comment de Kezongi? Elle venait aussi. Elle venait, Tinanda Kunaye. Mais mission ya meilleure amie naïe wana. Abano Yanandaku. Babano Koma Mwasi na Mobali, s'il vous plaît. Grâce à moi. Grâce ya ba conseil nanga. Grâce à makambo oyo na apporta. Grâce à oyo na sala. Aujourd'hui, ouais, je sais, moi lorsque je prends le temps de parler avec les gens, même sur le plan spirituel, na fundaka nyonso entre le mains de Dieu. Je fais plus que ce que na kolobate que na salaka plus que au papa de la foi sala. Mais moi, lorsque j'ai un sujet, je plaire et pas yanzambe nanga. En tout cas, sans m'inventer Sarah et kokisamaka. Ndeko wana ezaki en huis clos. Afana na Kinshasa te, afana na Poto en huis clos to salango comment. Voilà donc. Voilà. Non, tu veux, non. Wana olingi ok nangona angle mususu. Moi je sais ce que je dis. Je suis responsable. Kolobake yemoko ayebisangai ke yemutabima na camarade naye c'est oui. Par rapport à ce que moi je parlais avec cette dame. Oui. Par rapport à ce que moi je parlais avec cette dame. Et tout en sachant que c'est une femme mariée. Maman, Sarah, la femme mariée. S'il vous plaît, Sarah, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis ici, en tout cas, il ne faut pas dévier mes conseils au nom de Sabat. Maman, ezana batu belé balandaka biso Sarah, batu belé batalaka biso. Ils savent faire leur choix. Ils savent aussi apporter attention à bango et pas na biso. Et cette dame, en parlant naïe, to sola est belé, et ndekolanga moi siona a fungola pena motema pour m'expliquer beaucoup de choses. Et ensemble, to banda ko accompagner bango.
dans des conseils. Ce n'était pas facile pour que alongwa pembeni ya camarade wana camarade na ye wana akende. Camarade na ye wana akende. Ezaka facilité. En tout cas, je le dis que ce n'était pas facile. Parce que à chaque fois, tobando tele melango de loin. Mais aujourd'hui, je suis très heureux. Dieu est grand. Ndeko wana a retrouvé du sous mariage naye, a koma kimia nanda kunaye na mobali naye, a renoncé à senga pardon à l'écart na ba délivrance, gloire à Dieu. Et elle a regretté le temps oyo a perdaki. Ami yeba kutute nini o etinda ye ami koti sanakati ya makambo wana. Mon frère, ma soeur, c'est un esprit négatif. Oyo a yebi étoile oyo ezakati na vie na yo, o nzambe atia. Ezoya pour détruire yo, ezoya pour construire yo te. Entre les femmes, imaginez, vous faites ça comment? Ba misusu ba kozwa ba sentir ba lati yango. Ba misusu ba ko brancher yango na courant. Tout ça c'est pour te faire du bien, le plaisir, tu veux détruire toute ta vie, ton avenir à cause du plaisir moi mon qui est. Oui, et bien comment que non, c'est à cause de il y a déception à cause des hommes. Mais bali bazoki singa trop. Alors je préfère bien nga mona sala kango ou bien aluka moninga nanga mwasi mo boye asala kango. Ya c'est pas une raison. On vit pas pour l'autre. Même si mon bali a trahi yo. Maman, est-ce que yo ko luka otian zoto na yo na trahison pour mon bali no a trahir yo? L'infraction est individuelle, le salut aussi est individuel. La vie est au singulier, un point barre, mes frères et sœurs. Je suis Nazo Kita Ao. Il y a une émission qui va peut-être donc avec le temps, non c'est Maman Sarah Tobano Salapena Tobano Béango conseil à vie. On doit commencer à prendre le temps pour expliquer et loko moko na kombo na yango. Pour sauver des vies. Il y a des vies qui souffrent comme ça. Ma sœur, mon frère, tu es encore dans la situation où ma voix est à l'oloko la kake o ekobeta na mato inayo. Bima na ba monde oh, s'il vous plaît. Bima na monde oh. Beaucoup de personnes bazo salango ezo memela bango mbongo. Bomengo. Mais bomengo wana eza nango ya tango mokie tango mokuse. Mais yope oyo ko salango pour na souffrance. Souffrance en gros parce que tu gagnes quoi? Ba misusu pe balobi te na sali yango pour na plaisir. Plaisir ona ezalaka po o sepelisa nani nzambe ou bien nzoto na yo. Parce que ce corps ezana mutu do akelango. Ezali temple ya Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, nous devons koyeba au-delà de tout que nzoto na biso ezaka temple ya Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, bosala attention. Soki ezalaka eloko ya malamu. Mbele mokili mobimba ba officialiser kayango. Oui, mamisusu ba contredire nga mais okoyeba te na pays boye na mboka boye ba officialiser yango. Yaya. C'est pas pour la gloire de Dieu. Faisons très attention bande konangai. Maman Sarah Potoka Bwana. Un dernier mot par rapport à ce sujet et comment ça la passe. Aujourd'hui les enfants sont influencés. Ba maman pe ba komi influencé à cause il y a ba anti-valeur oyo télévision et comment ça la ba publicité ya makambo ezali ya bo soto base ça biso ba maman ouais est-ce que ebi ke biso pitoko ngala na film mona za olinga mingi na Kotsa Diego ma Teresita Mendoza ah ok na yebi film ngo bola na ngo trop bowelela ngo na palais siko tala ke moi si a la capacité à kuzwa mobile na kotie na série azui ba na koti ba na série ozui moi no kotie na théâtre ozui moi no kotie na émission ben insensé moi na comme insensé ah oui banda zana so taline ba théâtre film pièce mobimba abando tangelo ba kombo mama dina na habite o abando tuno ba question en désordre ce que so tala ki ne ben insensé au quotidien ni na moto mabe na moto mabe makasi po mobala zalaka na mwasi na ye amoni mwasi na vani na salon akomi intéressé otala émission mobo oyo sani oyo fanda babandi kotala so ya lingara insensé
mobali no alinga PD te mais au commissaire fanatique à PD. Lobi kuna pas Pedding, mams. Non, pedula. Yeah, pedding. Pedula is pedding. Yes. No, pedding is a wife de Mindele. Okay. For Africa, pedula. Okay. You comprehend? Yes. The difference is pedding is pedula. Yes. Pedula is Africa, is local. Africa is local. Is pedula. Is international. Pedding is international. Pedding is mataku. Huh? Papa, Toki. Papa, le kata.